Balingami bana mboka mbote. Mbote lisusu tokutani na kati ya Cap Congo TV. Ya bino molobeli mwana mboka Papa Malachi Steven Bosoli na kati ya Cap Congo TV. Chaîne na biso, chaîne ya bana mboka kitoko makasi. Mwana ngando akufaka na mbonge te. Makofi mandomba madi. Ya solo esengo mingi pona kukutana lisusu na kati ya Cap Congo TV. Na ye na sujet mosusu pote na fungola miso ya communauté congolaise na kati ya diaspora to pe ya peuple congolais mobimba na kati ya mokili oyo epai oyo tozali to pe na kati na mboka na mokili oyo ozali koentoure biso na kati na mokili oyo babengi yango bongo le monde spirituel. Nous avons le monde physique que nous voyons, dans lequel nous vivons, mais il y a aussi un monde spirituel qui nous entoure, qui nous regarde, qui nous voit chaque jour. Depuis le jour où tu es né, le diable et ses démons te regardent, te voient, te suivent partout. Et leur but, c'est de prendre ton âme vers l'enfer. Le but du diable, c'est vraiment bien énuméré dans la parole de Dieu, dans Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Balinga ibana nzambe, bana mboka, bana Congo, ya solo penza, uta mokolo yo botama, ti mokolo yo kokufa, diable alandaka vi na yo, akontrolaka vi na yo, na nyonso, minute nyonso, seconde nyonso. Place au lali, place au lamuki, place au tambola, place au salaka, makambo nyonso yo salaka na vi na yo, diable na ba démon na ye balandaka yo de près. Potre ba bebi sa vi na yo, pote vi na yo eza na sens te. Voilà pourquoi, vous allez komona bato mosusu bakoma ki wele. Bato mosusu bazali maboma. Tango na tambolaka boye na motuka, na nzela nazomona bato mosusu atelemi na nzela ye moko azoloba ye moko kaka boye. Mutu mosusu liboma azokata bilamba, azole na fulu. Na komitu na bi, vraiment, pasi mingi na motema. Oyo azalaka mwana ya songolo pakala. Azalaka mwana ya moto, azalaka mwana ya mama moko boye songolo pakala, azalaka mwana ya papa moko boye, abotamaka na famille, kasi boye pona nini? Nyonso wana pona biso, zali simple pour te comprendre que non, c'est le diable. C'est le diable qui détruit leur vie. Diable na yo sala pote ba vie abato wana ebeba. Yango molinga mi mwana nzambe, soki oyebi nzambe te. Luka nzambe, luka kimia na nzambe, pambate nzambe abatelaka biso. Nzambe abatelaka se oya ye. Nzambe abatelaka bana na ye. Nzambe abatelaka bana na ye. Nzambe abatelaka bana na ye. Esika nyonso yo olali, esika yo tambola, esika yo okende na mosala na yo, na maemaso yo salaka, Nzambe batelaka bana baye. Bible ebisi biso, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bible ebisi biso ete, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant à jamais. Puis Psaume 121. Donc, si vous avez nzambe akobatela yo, pe liloba ya nzambe eko ede yo, eko sunga yo na bomoi na yo, okima mabe. Ndenge Bible ebisi biso na mokanda ya Romains 12 que ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Liloba nzambe ekolakisa yo mabe pe okokima yango. Yango soki oza na nzambe te luka otia kimia yo na nzambe.
pamba te na kati na mokili oyo tozali ata tozali kovivre lelo toyeba ete na maemanso tozali kosila na kati ya mokili oyo Bible eyebisi biso esambiselo ezali kasi esambiselo yango ekosalama mpe ekozala ndenge nini. Esambiselo yango ezali mokolo oyo kokufa. Tango oyo kufi ndenge Bible eyebisi biso awa ete na maemanso tozali kosala mokili esambiselo ezali yango esengeli na biso tobanga Nzambe. Bible eyebisi biso boye na mokanda ya Ecclésiaste na chapitre 12 na verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc Nzambe akomema maemanso tosalaka na esambiselo. Yango esengeli na biso tango oyo tozali na bomoi toluka kimia na Nzambe pamba te tozali lelo awa na mokili oyo. Après liwa na biso vient le jugement. Yango esengeli toluka kimia na Nzambe, toluka kobanga Nzambe. Yango nde ekosunga biso pote na mokolo ya jugement. Ole tozala juger mais tozala bongo récompenser na ba couronne oyo Nzambe asili kolengele pona biso bana bayeba oyo bali kotambola na kobanga ye. Mokili oyo ezali na distraction ebele. Mokili oyo ezali na bisengo ebele. Nakanisi toyokaka bisengo ya mokili suka te. Mokili oyo ezali na distraction ebele, bisengo ebele. Kasi soko landi nyonso ya mokili wana ezali bongo pasi mingi pona yo koluka nzela ya Nzambe, koluka koyeba Nzambe, kotambola na Nzambe, kobanga Nzambe. Bible eyebisi biso na mokanda ya 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc c'est-à-dire que mokili oyo ekoleka. Mais oyo ali kosala mokano ya Nzambe, azali mwana ya Nzambe, akotambola na kobanga Nzambe, ye wana nde akovivre éternellement na paradis. Bible lobi la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Yango nde osala vie otovivre na kata mokili. O makambo to komona na mboka na biso kuti bapesi mboka Kongo mboka elengi. O mboka elengi boye. Oui, elengi ya masumu. Elengi ya masumu lifelo. Nako tia video moko awa. Oya ndeko mwana mwasi abebisi bomoi na ye kaka boye. Mwasi ya libala mama ya bana atiki mobali na ye na bana abimi ake akutani na moto mosusu. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Na yebi te amona kielo kondine spécial epa ya ndeko mobali o akutani na nzela. Pamba te azali femme mariée atiki mobali na ye na ndako na bana ake libana akutani na moto mosusu. Yango bilesi biso la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et loko nini amona ki spécial epa ya mwana mobali wana ba kutani kaka boye balingani babimi bake na hotel balali nzoka nde moto oyo alingaki na nzela. Moto alalaki na ye alaki moto normal te, azalaki bongo esprit, alati bongo nzoto ya moto. Tango balali na ye basa couple na ye, ye moko mwana mwasi aza kotémoigner nzoto ya mwana mobali wana ezalaki lokola nyoka. Baladi na ye butu bombati tongo. Tango alamuki boye
atala mobali wana aza lisusu ya limwi. Kasi tala mpe nzoto na ye, organe na ye, nzoto na ye ya mwasi ndenge ekomi. Vie ebebi, a détruire vie na ye, akomi lokola monstre. Nzoto na ye ya basi ebebi. Akozonga pa mobali na ye ndenge nini, ako expliquer mobali na ye ndenge nini, ako expliquer bana ndenge nini, ako expliquer mokili ndenge nini. Et on a le baki, nous vivons dans le monde qui est physique, mais nous sommes entourés par un monde qu'on appelle le monde spirituel. Bato banso yo mona kananzela, basi to mibali. Ba onyo soto baza batute. To keba. Bato nyoso mona kananzela. Ozo tambola nanzela, ozo tambola ozo mona bato. Bato nyoso yo monaka eza bato normal te. To mituka yo mona kananzela yo lulaka. Eza mituka ya solo te, ezali misusu pe ezali ba cercueil. Yo zo mona ngomu tukana avec l'œil avec les yeux physiques, mais eza mutuka te ezali cercueil ezo tambola. Bato mosusu mona mwasi kitoko boye vraiment otali boye miso zolongwa te, aza démon alati nzoto ya bato. Mobali mosusu mona ye boye kitoko aza mutu normal te, aza démon alati nzoto ya bato. Alors mwasi ya boye to mobali ya boye o aza démon alati nzoto ya bato. Yo sepel na ye oluli ye bolingani boki bobimi na ye sor na yo kozala ndenge nini. Yango sor ya ndeko mwasi oyo alulaki mobali bakutani na nzela balingani bake na hotel balali titongo mobali alimwe nzoto na ye abasi ebebi. Na kotiela bino video wana mwa extrait bomona pona boyoka somo pona kobanga nzambe ekotela biso bato, surtout bato oyo balingi bondumba mingi. Bato oyo balingi bondumba mingi basi to mibali. Soki boye bakate Bible ebisi biso fouiller l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Na okele na détail na makambo oyo na vidéo musu na kosala. Mais oyo na la saka moi extrait pe nazo pesa na beta 7 awa ete esengeli na biso to tamona kobanga nzambe. Pambate les femmes que vous voyez, vous les hommes ou nous les hommes, les femmes que nous voyons sont les portes du monde spirituel. Bato ebele ba bibisa ba vina bango pona basi kolanda basi le coureur de jupons. Bato mingi ba vina bango ebeba pona makambo ya basi. To bato mingi pe basi pe misusu ba vina bango ebeba pona kolanda landaka mibali kululaka mibali ya bato. Kululaka mibali. Yo elenge mwasi olobaki mobala moto azate. Chamutu bakata mobala moto azate. Chamutu bakata tala ndeko mwasi ndenge akomi abebisi vina ye, abebisi libala, abebisi nzoto. Pona nini mobala ya moto azate chamutu bakata. Ezu okokuta na pena makambo boye mokolo mosusu. Kasi banga nzambe tambola na kobanga nzambe. Luka kimia na nzambe, luka oyeba liloba nzambe po esunga yo okima mabe. Mobala moto azalaka, mobala moto pe azali luka oya yo. Luka oya yo. Paul alobi na 1 Corinthiens 7, toutefois pour éviter l'impudicité. Toutefois pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dans la Bible, le Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2. Bible le dit, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Il est bon aussi pour la femme de ne point toucher l'homme, de ne pas s'accoupler à l'homme qui n'est pas votre mari. Mais pour éviter l'impudicité, que chacun, moto na moto, azara mosne abala. Moi, si pe azara mobali na abala. Pour éviter l'impudicité, Bible lobi bongo. Pambate, nzoto ya basi, izali bongo porte ya monde spirituel. Comme nzoto ya mibali, ezali bongo monde ya porte spirituelle. Vie
il y a un grand homme de Dieu dans la Bible. Lokola Samson et bebaki pour na nzela ya basi. Azalaki bongo juge monene na kati ya Israël, nzamba tindaki ye pona ko délivrer Israël. Pe abanaki ko réussir na mission na ye ya ko délivrer Israël na maboko ya ba Philistin, kasi vi na ye e bebaki na nzela ya basi. Kolanda basi vi ya Salomon, ya Samson plutôt et bebaki. Un grand homme de Dieu, un juge en Israël, vinae bebaki destiné à Israël détruite, destiné à Israël qui détruite, a perda qui puissance nzambe a pesa qui likolo ya basi. Yo motolobaka mwasia mobile ya moto azate ezui yoka. Yo motolobaka te pechona funa bukaye, pechona funa kamulaye, pechona funa liaye, pechona fa sentir. Ako sentir nengozo kanisa nengozo loba kasi tala vie ya Samson et bebaki pona makambo ya pechona funa lia ye pechona funa buka ye pechona funa kamula ye pechona fa sentir kasi vie ya Salomon et bebaki pona nzela ya basi. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, amaki malédiction na kati na vie na ye, na kati na libota na ye, na kati na famille na ye à cause des femmes. Aki kozwa mwasi ya bato alale na ye pe abomisi mobali ya mwasi wana. Bathsheba, la femme d'Iri, alale na ye mwasi ya bato asali oyo babengi adultère. Mwasi wana azwi zemi pe aluki moyen surtout abomisa mobali ya mwasi wana pe abomisi mobali ya mwasi wana. Tala niveau roi David akomaki. Tala niveau roi David akomaki. Abengi Iri po Iri là na mwasi na ye. De façon ebimaka non zemi wana eza ya Iri. Mais Iri pe babengi si auti na champ de bataille abitenga na kela na ndako te. Oh. Acte de l'Éternel eza libanda. Bana nzambe baza libanda bazobunda na ba Philistin. Ngala kene kola na ndako na mwasi non. Ala libanda. Oh, roi David oh. Bebe bise Iri akene na ndako telele kene ka awa. Amesiko nga sina sente mwasi na ye na kosuka wapi e ko revese. Abomisa Iri azongisa Iri na champ de bataille atini lete pa ya Joab, chef commandant d'armée. Acha Iri na place oyo ke non bato makasi kane ba defendaka. Pona nini? Ako ko défendre te akufa comme ça il récupérer mwasi ya Iri. Pe asala bongo pe sala mandengo wana abomisa mutu pona mwasi ya mutu wana. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Yango to keba. Roi David a maki malédiction munene na kati ya vie na ye na kati ya famille na ye. Le roi Salomon. Roi Salomon ngana lobaka ezali batoyo bazwa chance soto loba na langage na biso ya kibomoto. Na ki langage na biso ya kibomoto. Roi Salomon azali bato oyo bazwa otobenga maman na lupemba na vie. Bakuta na maman na lupemba. Ce sont des gens rares na monde. Des gens rares, des gens spéciaux. Bato bali spécial. Bakuta na maman na lupemba. Ndeto baka na langage na biso ya kibomoto. Mais c'est ok na nzela ya bonzambe, nzambe asalaki ye grâce. Roi Salomon azali bato oyo nzambe asala grâce. Bazwa chance ya kukutana na nzambe, ya kusola na nzambe. Nzambe akutana na Salomon deux fois, basola na Salomon deux fois na bandoto. Nzambe atune Salomon lingi nini, na pesa yo nini. Oyo kutu yo na ngato sambelaka nzambe atikala jamais kolobela yo. Okutana jamais na lupemba ya boye nzamba tu na yo lingi nini na pesa yo nini na sala nini pona yo. Mais Salomon azali parmi les gens rares na kati na Bible na kati na mokili oyo nzambe akutana na bango asola na bango. Na badema nyonso tout Salomon asengaki epai ya nzambe apesaki sagesse et intelligence pona kodiriger peuple de Dieu. Nzambe apesaki Salomon pe alobaki na Salomon na kopesa yo oyo osengi te, gloire, richesse, bomengo ya sukate pamba te
na vie na yo ozana roi moko ozala lokola yo te ni avant ni après tala bato ya boye Salomon les gens rares spécial na kati ya mokili na kati ya Bible bazwa ngulu ya kuta na Nzambe ya kosolola na Nzambe pe Nzambe atuni ye pe Nzambe apamboli ye na ndenge ya koleka kasi vie ya Salomon na suka ya reine na ye ebaki mpona nini mpona basi ya on a lobi ke les femmes sont les portes du monde spirituel. Moto azaka chance en son Nzambe 2 fois. Tant on peut savoir que construction à temple, Nzambe pas sur na Salomon le sous. Après construction à temple, bon tant la Bible devoir à domicile. On peut savoir verset, on peut savoir chapitre, mais tout dans bolingo amour de lire la parole de Dieu. Devoir à domicile, bokende ko tanga Bible. Devoir à domicile, botanga, bo vérifier un roi comme on a vu à Salomon au temps comme on a au sepela voilà devoir à domicile pour Bible dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, devoir à domicile, aller lire la parole de Dieu, fouiller la parole de Dieu pour connaître la vie de Salomon, pour connaître la vie du roi David, pour connaître la vie de Samson. Ces trois-là, la Bible, ces trois hommes-là, ils ont amené beaucoup de malheurs dans leur vie à cause des femmes. À cause des femmes, il y a une Bible qui a fouillé l'impudicité. Le roi Salomon a Koufa, avant Koufa, vie na ye mobimba ekoma kindambo. Motema na ye koma kindambo, moko epa ya ba Baal, ba prophète ya Baal, ko adore ba idole ya Baal na Astarte, ndambo mosusu epa na Nzambe. Alors ko oza la tele kolomoko na kati kolomoko libanda. Kasi Salomon a komaki lokolo moko na kati lokolo moko libanda pamate basi wana ya azwa ki ebele 1000 femmes batina ki akene ko adorer ba Baal parce que ba utaki na ba nation païenne oyo Nzambe apekisaki bana Israël ba sangana bango te ba bala bango te kasi likolo ya bolingo likolo ya bimambekese likolo ya bilula lula likolo ya nkoni molimo na nkoni molimo na nzete Salomon a baby saki destiné à Vina Ekakate, mais à toute une nation d'Israël. Le royaume d'Israël a été divisé à cause de Salomon. À cause de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. À cause de Salomon, du roi Salomon. Dans ma bisie, na makambo sali, le royaume d'Israël ko kabona. Maintenant ko boto la royaume ya Israël tina maboko na yo mena maboko ya mwana na yo mwana ya Salomon innocent après la mort de Salomon mwana ya Salomon comme qui roi kasi royaume ya ki divisé ba boto la ki royaume d'Israël likolo ya masumu ya papa na ye Salomon devoir à domicile botanga Bible ko mona yango to keba makambo to ko salaka ba conséquence et ko la ba innocent bana na biso ba famille na biso to mboka na biso alors tuzolo la makambo ya ya pikiliki oyo bato balengi mingi je comprends na comprendre sikoyo pourquoi diable a orienté makanisi ya bato mingi na makambo etali sexe parce qu'à travers le sexe les diables ont détruit la vie à bateau ont détruit la destinée à bateau ont détruit la destinée la vie à bateau yango diable a tourné intelligence à bateau a zoomé na bateau a orienté yango mingi na motali sexe soko tie vidéo ba motali mboka motali politique to telemela mboka to telema konja mboka to sala soulèvement populaire mboka na biso etambola te bato ba koyoka te bato ba kotala te soko tie mambo ya Bible o etali Bible to bon wana to lukanzela ya Nzambe mokili oyo kosuka un jour jugement kozala Nzambe osambisa mokili bao balingaka ete bakina lifelo bao bazali bana yeba kotuna lola bato bazotala te mais soko cheka mambo sexe na vidéo osuka mambo sexe tie na vidéo tie na YouTube tala ndenge bato bazotala dans une semaine na tie vidéo sur le makambo ya sexe
makambo ya ko ya ba relation sexuelle. Dans une semaine basi batalango 1000 et quelques. Na kamote parce que yango ne bato balingi pote et yango ne zo détruire via bato pamate diable a tourné intelligence ya bato via bato a tindiki yango na domaine ya sexe yango bato balingi sexe mingi pamate nanzela ya sexe ne diable zo zo bato azo boma bato azo bisa bato azo détruire ba via bato azo détruire ba destinée ya bato. Nenge ndeko na biso mwasi oyo na ocha extrait ya vidéo na yebota la nenge vi na ye baby likolo ya sexe. Les mondes spirituels nous entourent. Les mondes spirituels nous entourent, nous regardent chaque jour. Pe bato nyonso mo na nzela mwasi to mobali na kati ya 10 personnes 3 bakoza la bato normal te. Na kati ya 5 personnes 2 bakoza la normal te. Mituka yo lulaka na nzela keba misusu ezali bongo ba cercueil. Ndeko moko tosalaka na ye Beverly Boyaka mwana masina ndeko na ngai collègue na ngai ya mosala apesaka ngai to biso témoignage moko boye na kosokela awa azalaka Kadhafi toyiba Kadhafi na mboka Kongo batekaka pétrole batekaka bongo essence moka na biso air moka na kokoso ya mambo essence mba Kadhafi basovaka baoteka ba essence baoteka ba mafuta ya moteur ndeko wana abetela biso lisolo un jour bazalaka na pompe essence mituka zo ya kosomba essence bamoni mutuka moko boye ye elemba kosomba essence kimbambala tobe yango kimbambala na Kongo mutuka moko kimbambala kosomba essence kasi après mutuka moko boye ya mystique ya kitoko makasi ba comprendre te ya boye kosomba essence. Alors mutu akina mutu ya kitoko azosanga mutu azakina kimbambala bi longola mutu kona alongola kimbambala na so message ah boni beko longola kimbambala na asano ki longola kimbambala na so message mutu akina kimbambala taliye boya lobi olingi na reverser yo olingi na yo kisayo soni olingi na reverser yo olingi na yo kisayo soni bino mususu botamo na ba cercueil bato bakomona ezaki mutuka mezali cercueil na reverser yo mais asa reverser ki déjà asi a reverser ki déjà alobi bino bato bayo kotamo na mituka mususu mende botamo na ba cercueil ndeko wana oyo na mutuka ya kitoko tango ayoki boye alongola mutuka na mbala moko pakei collègue na ngai ndeko na ngai tosala na ye mosala esika moko na compagnie moko songolo pakala na Congo Beverly na ndako benga ye Beverly komona ye Boyaka mwana masina na toana soka azali to bato bayebi je crois botu na Beverly botu na Boyaka ko yebisa bino histoire vraie voiture auto monaka ba mituka musuto monaka kitoko eza ba cercueil. Alors ndeko avec na mutuka kimbambala avec na les yeux spirituels ba miso oyo les yeux spirituels oyo monaka avec na miso oyo monaka miso minei amonaki na miso minei ke mutuka wana ezali mutuka ya solo te ezali cercueil pe mutuka otambola nango asa mutu normal te out na monde spirituel ya monaki na miso minei oto baka miso minei mais na miso na biso mimale boye bandeko na biso oyo bazalaki esikana comme collègue na ngai ndeko na ngai na Boyaka bamonaki mutuka na ya kitoko bamonaki mwana mobali ona pe na kati ya mutuka na malamu mais na miso ya bango physique boye bamonaki te mais mutu na miso mine amonaki wana eza mutuka normal te pe mutu otambusa yango eza mutu normal te tango alobeleka na reverser yo mbala moko adevane mutuka na ya kimi histoire vraie yango tokeba bato tomonaka na nzela bato mosusu baza bato ya normal te na kosenga na bino po bozoba video ya modele boye na kati ya Kep Congo TV bosabone ebele tango s'abonner na Kep Congo TV cliquez pe sonnette ya notification pote tango nous sala de vidéo bako YouTube akotingela yo vidéo po Olanda bosabone massivement bosabone ebele pour soutenir chaîne na bino pour te bozwa ba vidéo ya modèle boye
tango yiso na kati ya Kep Congo TV. Nzambe ya pambola bino, journée malamu, to banga nzambe, to kima mabe. Pe mabe ozali ko détruire via bato mingi na ba destiné, ezali bongo sexe. Bible lo biboye. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les femmes sont les portes du monde spirituel. Tokeba. Salut à toutes les femmes. La femme que vous voyez là sur cette vidéo, elle était comme vous hier. Elle est mariée, mère de 3 enfants. Le 8 mars, je dis bien le 8 mars, elle est sortie, elle a abandonné ses enfants à son mari. Arrivée dehors, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Le monsieur l'a menée à l'auberge. Ils ont fait l'amour toute la nuit. Le monsieur à la place du zizi avec le serpent. Et le matin, quand la femme s'est réveillée, elle a constaté que son vagin était comme vous voyez là. Et le monsieur n'était plus là, le monsieur était parti. Et elle est rentrée auprès de son mari, elle était dépassée. Son mari également était aussi dépassé. Les femmes, contrôlez avec qui vous couchez. Ne gardez pas cette vidéo, partagez-la. Soyez sages les femmes.